Vivez les grands moments d'analyse, décryptage de l'actualité brûlant de l'heure, dans le monde et partout au Congo. C'est sur la chaîne BBC Mpoi TV. Toutes les vérités sur fond d'analyse, décryptage, sans langue de bois. Sur BBC Mpoi TV, on passe au peigne fin, l'actualité brûlant de l'heure. Nous sommes fiers d'être Congolais, nous sommes fiers d'être Africains. Construisons ensemble une bonne société pour nous et pour nos enfants. Tous à la fière, Yakozala Congolais, tous à la fière, Yakozala Africain, tous à la na Bomoko, Poto Tonga Mboka, Pona Biso, Nabana Nabiso. Voilà, bonjour, salut, bonjour les abonnés de BBC Mpoi TV, bonjour, bonsoir. Et si qu'ils ont bino, bon week-end, les autres tout ça samedi, bon week-end à bino, les autres tout ça samedi, le 6 avril. Alors, bon week-end à bino nyonso, et si ils ont bino partout dans le monde. Kota aimer partager, s'occuper de nous s'abonner et que ça a vraiment bien et ça a plaisir. Ah ouais, vraiment zala à l'aise parce que j'écoute yoka insulte. Voilà. Shalom, famille Dibota. Bonjour. La Chine, on est ensemble. Le Péchalov, pourquoi pas les Dinachou. Voilà, Bandeko, je vous aime bien. Les abonnés de BBC, je vous aime. Merci d'être là pour moi. Merci, na Bandeko Nyonso, Oyo Bazo considéré. Analyse na biso, OP Bazo, vraiment, temps na bango, yako kome la biso. Yakobenga pe biso, vraiment ça me va droit au cœur. Merci beaucoup pour notre soutien à bino. Voilà bandeko nazo zangisa kopé sambo tete yemuka lobi secrétaire. Il y a BBC Mpoi TV Maman Silo Kiala. Voilà gros bisous et sika ezamelio à partir ya Hollande. Voilà bandeko toye na moi lisolo kandenge zalaka sur les réseaux sociaux, titre na biso bomoni, photo ya miniature na biso pe bomoni. Et voilà, on a tous un artiste nabiso, Poutine de l'écriture, Papi Kader, Nancy Labisalou, Oyo Aza, Polo Chenia, SB. Voilà, famille Libota, je crois, l'autre côté, la 13e épisode, il y a Master. Tu éviter sort et Kozalanini et pas il y a Master ou ya Komi Naomi. Sort il y a Daeli, tu éviter, sort il y a Tonton O. Tu éviter parce que assez a commis un peu. Troublé à Ebakite et likamwana keno abimana Naomi nzoka Naomi aza mobali to yebi sort na été to yebi sort ya Azizate soki akotika laka na prison so ba obimisa ye to yebite. Alors film oyo pesi biso ba char de poule, donc tout cas vraiment qui dit na niveau moko pas comme possible. Bravo à l'artiste parce que à chaque fois film né à chaka ezalaka toujours na leçon na kati voir mwana mobali ko bima ko kende ko changer nzoto na akoma mwana mwasi. Je crois ezala ndeko moko akomela inga kutu na commentaire akomela inga lobi ke non mama BBC makamwana ezalaka makasi ata awa na poto na yebi ndeko moko a changer nzoto na à partir à Brésil aye awa de tozo loba boye akosi na banda kwa libala ata 3-4 bazo bingane kaka soit disant que non avec mobali a changé. Alors comme pour dire que c'est difficile ou encore il fallait peut-être ce qui ko changer ou ya ko dévoiler te que non ezanga lokwa Naomi asala ki abimi akei ye nani Master abimi akei na Brésil a s'échanger et lorsque azongi aye susu ko luka bango na kati anda ko pona ko yebisa bango que non nga na za Master na kenda ki boye pona ko changer boye ne place bomisa ki Naomi yango wana balobi que non tout se paie ici-bas yo ke o changer o lobela mututé. Mais tant aux zongi oye ko informer batu yo kanisi ke non batu ko betelo maboko ba bomba secret wana ba bomba secret la preuve ane ke non Giesho bomba ki ne secret ake ko luka na Daeli papa mwana no Master ye wana utkenda ki Brésil a changé banzoto na ye a komiso ipe mwasi ye wana. Alors place oyo Master arrivé saki yango wana. Mais le la film eza na message na kati eza na leçon na kati. Alors mokili yango pe et c'est baby. Alors bravo à l'artiste Belleville. Là film qui to kwazo komela biso vraiment tout ça vraiment nesengo à partir de 16h30 tout à 17h30 tout à déjà film à Belleville vraiment tout à la kana suscité. Voilà. Quand tu as aimé partager, pourquoi pas qu'on s'abonne, bandeko na moi di solo.
titre bomoni photo ya miniature na biso bomoni mpona baartiste na biso nde baza wana biso nyonso toyebi sortie médiatique ya Papi Kader oyo aza artiste azovanda na poto asalaki sortie médiatique moko boye bayambaki sur makambo yango ezoleka sur ok makambo oyo toyebi keno ezalaki sur dossier ya Jani Fai molimo epema na kimia toyebi te keno soki kimia kokota na miniti oyo na communauté congolaise na likambo ya Jani parce que makambo ezobima butu lokola moi pardon kozala star ngambo voilà zala star mais tambola bien ça bien voilà sortie médiatique na ezalaki juste pona balukaki ye bayebi keno aza pire petit encore azalaki pe moko oyo azalaki pembeni ya Jani oyo ayebaki vraiment pe Jani na poto bayambaki na plateau ya eza nani nzambe nanga nabosani kombo ya plateau yango mais eza soki vérité solo la nayebi te elo mwa bongo ka ya et babengaki ye mpona koparle sur nani Jani biso nyonso toyebi décès na ye baproche bayambaka bango et ye mpe azalaki parmi. Alors quand ndenge ezalaka na baquestion esalaki ke non bayaki koposer question moko ya koloba ke non qu'est-ce qui eloko nini ezosala na miniti oyo na réseaux sociaux bacomédien boye tout et sa réponse alobaki très bien je crois nasalelaki yango analyse bandeko soki botali na baémission na nga nasalelaki yango analyse Papi Kader il avait bien précisé et puis alobaki oyo eza kaka vérité ya koloba ke non ezolekela ngai ya komona lelo bato bazofinga belle vie alakisaki nga kutu ntango nazwaki ntango na ngai ya kosala analyse c'est parce que eloko alobaki ezalaki vérité et puis ezalaki profond et puis il fallait kozongisa bato vraiment mayele nsima bayeba ata lelo bakofinga. Alors Papi Kader alobaki nini? Papi Kader alobaki très bien que non et lekelanga komona lelo belle vie azofingama et si longtemps que non belle vie elle aza mutu moko oyo il faut kobetele maboko na musala oyo azosala à valoriser artiste à musala oyo azosala eza donc apesi ba opportunité ebele oyo tozala nango te kala ya ba salaire bango ndenge babandaki kosala musala kala babandaki kolia plus na mabanga sans mabanga okose retrouver te parce que baproducteur babandaki kopesa vraiment bango bambongo ya bien te. Alors yango moni soki totali bafilme ya kala na ya lelo oyo belle vie azosala mabanga eza esusu te. Tout ça Papi Kader arelataki oyo eza ya solo na métier na bango batraversa na oyo eza lelo belle vie a valorisé comédien azozwa salaire. Or on attend ya kala ezalaka te soki na lobi nakende susu musique nakende vraiment na mozindo lisusu na koloba ke non belle vie babobo bazala bapiero bazala bagesho bazala bato ebele bazala bandeko oyo biso toyeba bango te na moment ya bacassette na ba CD. Belle vie abimiseli biso bagesho donc c'est-à-dire que non monde ya YouTube abimisi bato ebele soki ozwi baartiste ebele oyo bazojouer lelo kotuna ye obanda kojouer wapi aza na source aza na place oyo autela mais ayebanaka te bandeko tosolola on fait juste la part des choses siko Papi Kader na eloko wana ya koloba ke non SB oyo lelo sila oyo akomi lelo SB azalaki pe epa belle vie. Elle a été aussi payée chez Belle Vie. Nga la moni place oyo Papi Kader alobaki mabete. Après ce temps où SB eye, yepe azo produire, azo futa pe bato. Papi Kader alobaki oyo eza ya solo, atali batan wana na ya lelo différence eza. Ya kolobaki non la personne pe oyo a valoriser penza c'est Belle Vie. Mais dommage na moni Papi Kader na page na ye nini ya mabe na lobaki bazofinga ye akoti minya na ndenge ya mabe parce que alobaki kaka vérité ya kolobaki non Belle Vie elle est à féliciter. Bandeko bo pesanga ba j'aime bo partager et ça bien ndeko soki eza mbala liboso kutani na vidéo na biso
s'abonner, ça toujours biso pe bien. To solo là. To solo là parce que to ça la ba analyse te ya ko lo babo vanda wana. Zoba ya liboso te. To ramina no savoir. Analyse na ça là, na longoli nanu fanatisme. Je suis au milieu du village. Na moni vraiment papi Kader, ba matisi sous na ba miniature na ndenge ya mabe. Yé moko pe na page ne atie photo à lobby. Est-ce que na loba ki mabe? Congolais alingaka vérité te. Congolais alingaka vérité te. Congolais alingaka toujours kopakola mutu mafuta. C'est-à-dire que non ata mutu azo kufa yo zo pakole mafuta. Et puis akenaki nango na polémique te. Bandeko, botala na moment ya ba producteur, na moment ya ba CD ba producteur ba bano pesa bango ba lar moko boye o eza yango te. Eza ba misusu kutu ba banayi koloba ke non, ba koya boye na nini na répétition ko vanda ti na ndenge répétition ko sila. Ba pese plat nani tableau ata moko te. Misusu pe ba banayi koya boye pa akomi pona aye pona ko sala kaka nini répétition peut-être ba occupe ko pese tableau. Akomi baba komi kotinda eke ndo somba secret somba boy somba kwanga na ndenge journée ko zonga e ko sila azongi pa na ye. Misusu ko ya boye ba pese salaire moko boye yango te. Mususu ko ya boye a travailler ba pese tableau boye pe ba pese eloko te na transport akomi ko luka. Et comment ki ba o luka kaka pona visibilité ba bimata. Ba na ucha bango ba kale trop. Alors lelo biso nyo to ebi ke non muto ba asala ki chaîne nani belle vite nga fongoli chaîne na ye ba film ba série. Azo pesa artiste nyonso opportunité ko landala na film oyo azokoma. Na film ya kokoma kotala ke non na tableau oyo il faut mutu oyo nde azala. Na tableau oyo donc elle travaille kolana na ba talent ya chaque artiste. Film ya kokoma alobi ke non place oyo te mama kulutu le ya nde fois kota place oyo. Non, place oyo il faut mama top nde azala awa. Place oyo il faut mutu tel Gesho Pierrot Bobo. Mais soki tolobi tozonga na temps ya kala. Temps ya kala ezalaki baoteka na nzoto basi baoteka na nzoto pa ba producteur po batia bango na temps ya kala babanda kofina bango na temps ya kala kobima penza boye te kobima te na temps ya kala koyebana te. Napesi exemple Luna Miezi ngai ma BBC na oloba na ngaka vérité nga na yebi na nga Luna et pas belle vie nazaki surprise akoyoka ke non nzoka abimi nde pa Caleb aza mwana Caleb ya groupe Caleb ezani comme pour dire que non belle vie apesi bato ba valeur ba artiste ba valeur moko boye yango te. C'est par rapport à ça oyo papi Kader alobaki. Et azo rappelé batu ya koloba ke non e bandaki e pas belle vie e bandaki e pas Poutine. SB e botami. Bane to solaka pembe. Na pire esprit parce que Congolais linga vérité te. Comment est-ce que belle vie nda bandaki makamwango? SB e lobby awawa. Bolinga ki nani Kader aloba ke non belle nani SB nde asali boy. Non, to za la pe sérieux ko. Soyons sérieux quand même. Gesho nga na oka mwatangu Gesho soki bazo yamba etangu bazo tuna ye Gesho ke non obanda carrière non kan azolo ba groupe moko boye banini donc oye kotala boye mutu abanda na théâtre kala opportunité atoyeba lelo Gesho akoma oyo aza lelo eza nani eza belle vie parce que azo pesa artiste nyonso chance atali artiste oyo atravaillera ndeni neti mwana oyo seki na bosani kombo na ye o totala ki film ezaki torniol ezaki ni torniol film o totala ki mwana azaki abanda ko yemba
nani mama Esther anyokola ki a papa oya bande ko bonani camarade papa nani oyoyo Turbo azaki camarade papa na ye mwana nanga na yebi ete mais soki olandi na lande ke mission moko bayambaki ye aza na place à outil place à sac à joie mais nga na yebi na nga ye pas belle vie je dois être sincère comme pour dire que non Belle Vie TV eza opportunité moko boye ya bato bazoyebana ka soki na lobi lokuta bandeko bokomela ngango na ba commentaire toloba o eza ya solo bana na neti bana na ba elelo ba daeli na ba elelo so ba bimi soki ba kweni ni wana est-ce que toyebaki bango te donc Belle Vie TV est comme une référence moko munene valoriser ba artiste et puis ya pamba te likolo nango pe ozozo salaire et à quoi ici mibeko pas de mabanga na ba filme nanga bane ko suyi botali ba série ba CD na banani to nyokwama na ba mabanga na ba théâtre José de Londres banda ko boka ba mabanga okopema te 2 minutes à lokota kuna ko boka mabanga okokoka papa ko ba kuna payer pe nyonso na mabanga po bazwa quelque chose bafuta ka bango na ba mabanga wana alors na série wana c'était plus trop de mabanga esthétically vraiment na kacha makila na olanda ba émission ya José de Londres bazo yamba depuis Jani akufaki mais non na obuka na panzi mais na bano ba okota lelo o Belle Vie zo encadré pas de mabanga siko toloba te Papi Kader a commis menacé. Papi Kader a commis insulté sur les réseaux sociaux. Pour ne lo kwaloba ki kaka vérité. Papi Kader a lobi bandeko boy bisanga na loba ki mabe. Mais non la bandeko tout ça la part des choses. Il a dit la vérité, juste la vérité. A dénigré qui SBT. Il a fait juste ou encore aloba ki kaka o eza vérité dans le sens que Belle Vie mutoya est-ce que nani SB ya ki avant Belle Vie to sur la place wana SB ya avant Belle Vie SB ya avant Belle Vie te SB to ki oloba ke no aza mwana oyo Belle Vie TV eboti c'était juste ça o Papi Kader alobaki na ndenge pe ya mabete na ndenge ke non ye aza artiste atali ba réalité atali ba vérité atali pesa musala na bango bi non Belle Vie elle est à féliciter parce que ba biloko mususu biso to traverser la ba moment ba CD ya ba nani ezaki yango te Belle Vie a tie pe moins discipline botala nani neti daeli boyoka ta daeli abwaki libanga daeli abwaka libanga te boye ata bano ka nyonso bazo jouer loba peut-être ba mama top ba boka ka ya penza ya en passant penza ya yo kanate parce que bango baza ba to kala ba yebi makamwana ba CD ya ba mabanga mais Belle Vie za kuna te na makamwa mabanga Papi Kader atalaki musala ne ba banana o ekomi lelo pas Belle Vie évolution changement eza ebele tokyo lo babongo alobaki sur changement o Belle Vie a changé makambo ebele kala ba artiste ba na rolia na mabanga pour être vrai tozaki kutu tozo tala film boy tozo baye mabanga famille Libota bon matiselanga ba focus et ça langa bien bon matiselanga ba focus pour partager lorsque tout ça la analyse na biso bandeko oyo yo moko tango ozolanda pinzo bi ma bébé ça lobi ya solo zwango partager to kunda place oyo bazo bebisa image
ya ba artiste image peut-être ya Poutine image ya bandeko mususu to donc bo partager na sens que non boyoka nanu réponse oyo tant bozo finga Papi Kader po kaka alobi vérité na lobaki nango na ebande na bi que non na osala analyse nanga na kozala au milieu du village na bimisi ki fanatisme na bimisi que non famille Libota na bimisi na koti penza na réponse ya Papi Kader. Papi Kader alobaki mabe te. Siko toloba, il fallait Papi Kader aya koloba que non SB et si longtemps que non SB aye na deuxième place donc aye après Bellevue TV. Nga nazoka moi Papi Kader lorsque alobi que non lorsque bazo finga Bellevue nga ezo lekelanga parce que la dame elle a félicité à Sali Moussala ezo monana elle a beaucoup changé na Moussala na biso a changé makambo belé c'était par rapport à ça toza biso nyonso conscient ou consciente ya que non biso bazairwa awa na communauté congolaise na soki na nani na réseaux sociaux awawa Bellevue elle est insultée ridiculisé na ndenge moko yango te mais musala oyo azosala ezomonana pe bato bazobetela yango maboko c'est juste kaka kimutema mabe ya zairwa nde babimaka baya kofinga ye bo partager lenga émission oyo bandeko bo partager Nathalie Papi Kader na page na bi congolais Zaïrois pourquoi Zaïrois linga revivre na injustice ya au mona mboka na biso zo kende liboso te parce que injustice eleki président na biso azala mawa ya peuple président na biso azala mawa ya mboka président na biso aza na initiative wana ya koloba keno na obongisa mboka na bongisa mboka na ngai mais entourage aza na même vision te entourage eza ya kobeba Zaïrois aza ya kobeba yango oyo o Papi Kader asali il a juste dit la vérité ya nazoka monenge bayaka kofinga Bellevue aza fille moko il faut aza a féliciter parce que apesi pe ba oyo alobaki wana oyo pe za ya solo mais mokili yesu côté les man ote siko bolingaki Papi Kader alobani acha SB et si longtemps biso to toyebi que non SB ayaki après Bellevue pourquoi kolinga ko précipiter kolinga ko zala kaka likolo liboso pourquoi oh lelo memeli tina SB ba problème elle n'est plus en collaboration na ba collègue nae ceux qui te koloba sur 100% to koloba ta 30 à 20 30 à 40 ata ceux qui te kopesa 60 akosola na ba misusu be na kati ya mitema na bango bazo yima bazo ba keno yo oye kaka lobi obima na yo osali chaîne lobi awa olingi okonza batu nyonso nde défaut mabe nyonso ezalaka na suka nango tomoni kuna bango nyonso ba oyo balobelaka Bellevue malgré basali ba échange elakisi ke non bino bato botalaka biso bozongisa distance ki bomoto na bino lorsque boyoki koto balobi bozobebisela sila misala bobebisele ba collègue na ye papa misusu pe baeko komi ba 12 bobeta na bino siko bino bato obolandaka boyokaka bango c'est à vous maintenant de décider tokendele wapi totelemela wapi nalobaki yango lobi na bi moi personnellement baoki ozala bafingi Bellevue mabe balobi mabe ya Bellevue balobi nga na koya na ko faire voir réalité et na sali promotion peut-être ya bafilme na ye esili parce que aza mutu onga na lingaka mais au grand jamais na komona kuna bafingi Bellevue nga pe na ya na pelisi caméra nanga na ye pe na bandi kofinga bato wana na kosalelaka yango te famille Libota nga nazana mpona kolugela Bellevue kimia
parce que Belle-Vie ndenge azawana d'elle-même focus famille libota na Belle-Vie télévision parce que musala azosala azana besoin ya bato batala ba film na ye azana besoin bato nde baya kotala ba film na ye et non pas koya ko bebisa ye to ya kobanda koloba boye papa et bebisa pe visibilité ya ba film na ye. Tout ça nous devons savoir. To bebisa image na ye non. Lorsque ko lo défendre pour na artiste na yo, protéger artiste na yo, protéger star na yo, ko protéger za na ba sens ebele, ko protéger za ka ko ya ko finga baninga mususu te, ko protéger za ko ya ko sala division te, ko protéger za ko ya ko loba ko kende ko luka ba makambo ba tu mususu oya na ba vie privée a obanda ko finga. Non, wana tozo protéger ba star te, to protéger nani na biso te, produit na biso te. Bref, likamona memela kibino lelo c'était que non Papi Kader, il est aussi menacé. Bazo finga ye. Pona oya loba ki vérité ya koloba ke non nazo kamwa lelo bato bazo finga Belle-Vie. Belle-Vie elle est à féliciter. Tala musala Belle-Vie azo sala bota la boita. Alakisi. Moma ya kalana ya lelo. Ya lelo muto asali ke non epé sa valeur c'est Belle-Vie. Na uti ko yebisa bino awa. Bato belé soko tuni bango na bima bona bana ko jouer kuna na bana ko jouer toyeba na biso bango te. Toye ko yeba bango pa Belle-Vie et puis na salaire likolo nango. Kuna pe ba uti ko yoka non babana ko futa biso te. Et comment qui n'est loisir. Lorsque bato nyonso balingaka te ke non balingaka so Belle-Vie kaka bengi bango ba ya bakima amba ngopani ba yebi valeur ya Belle-Vie TV. Alors tozo parler sur ba valeur wana. Maman BBC a kosi. La vérité. Je fais juste la part des choses. Belle-Vie TV et ya liboso avant SB. Oyo, Kader, Papi Kader alobaki. Alobaki pe le kutate. Comment est-ce que ngana koya ko pede sa caméra na banda ko lobela Papi Kader mabe tant que na yebi que non Belle-Vie TV et ya avant SB. Donc na ya na il fallait le bande SB et si longtemps mo kile yebi que non Belle-Vie TV nde banda. Pardon badi. Bye bye tokutani. Bisous. Vivez les grands moments d'analyse, décryptage de l'actualité brûlante de l'heure, dans le monde et partout au Congo. C'est sur la chaîne BBC Mpoï TV. Toutes les vérités sur fond d'analyse, décryptage sans langue de bois. Sur BBC Mpoï TV, on passe au peigne fin, l'actualité brûlante de l'heure. Nous sommes fiers d'être Congolais, nous sommes fiers d'être Africains. Construisons ensemble une bonne société pour nous et pour nos enfants. Tous à la fière, Yakoza la Congolais. Tous à la fière, Yakoza la Africain. Tous à la na Bomoko, Poto Tonga Mboka, Pona Biso, na Banana Biso.